Virus wana moni balbai na tansu kabilembo monana. Mokile ke na okufa. Mokonzamba oyo yebana te. Eyebati to yebati. Mais il faut qu'à prévenir que guérir. Héritier Watanabe à Robert en Istanbul. Aza mission congolais. Mission congolais na biso. Héritier Watanabe. Avant na Congo, résident na Congo. Ah, il met Gims. Oui, quand mettre Gims, mettre Gims avant d'arrêter. Ah, il met Gims, na il Fabogaz. To beta masolo ba musicien, to beta masolo ba parvenante. To beta masolo ba parvenante, ba ko ba musique te ba zo forcer. Na do ba na yebite makambo zolo bana. Na place to beta masolo vomela lingana nga mwasi muso. Ça ni pour yobi héritier te. Na yebite na tuni za congolais. Na yebite. Azanani. Quand vous parlez Matika son azasuna succès, c'était dans sens ni. Yebsanga ce que l'on a un succès. On dit succès, ils ont succès biso to zaina mota kitia uti poto bate belé ba benyi de mutunyo solo ka bengo kanga photo na yo pa ke laksana na poto kazaki na yo. Batu ba ondimate ke so l'actif photo te batu ba ondimate kazaina Matika son. Wana succès. Ah, mais je suis le premier journaliste na Tambona Bakar. Nena bono to zanaka na tekika na po na so momususu. Na habité sur mon écart, on a une Mazda nouveau modèle. Dans ma ramba Bakar, quand on le battait, sur la Mamba site, ce total Mamba site c'est 001. Donc tous en number 1, mon Konjabas, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambia. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa Siga, il y a ma maman, on a donc total la Victoria TV na nenga ilusa na nenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta Yabino Sida Bilé l'a confirmé, Nana Roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, pour Bolanda, faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na Bango, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé, la Nenga Ilusa, Victoria et Certa. Amen. Voilà, Mathieu, encore on a profité de la scène, mais pas boss. À la chaîne TNT VIP. En tout cas, merci d'abord pour Yotika. On a trouvé l'eau, on a besoin de on a besoin de la TV, mais on a sollicité mais on a la chaîne on a vraiment impact. On a zongikin, cela veut dire que mission tout na yambai. Et puis boss pending azana super chenga bi bende na ngape na osala yo yebinga na ngai polyvalent passe partout. Dans ce boss abi car il est Matika son auto solende ni pesa numéro net solika bi bende na biso. Na bando pesa na ba émission. Donc ils a kutu bien émission na zo pesa zo les rapé na TNT ça la bien pour na yamba vraiment pour na besoin bana zongi savement ba ministère ndenge za kelengi quoi. Na pesi boss André mbote makasi place azana mère na bana na pesi bon tumbo. To mona encore ça na ki to profiter to mona dans courant de la semaine au coach na voilà Matika son moto courir parcours na biso Matika songo lelo ba internet ba mono bana ba bote misika ba musu ba misika na internet lelo Matika songo na internet ça va représenter. Premièrement on a signalé na bateau to bandomo na ngate je fais 2 mois au Maroc. Nous allons au Maroc, je suis rentré à Kinshasa, na kenda ka mois tour, les ala kaka to beta mois tour mais tu na zo mona lelo bana babimie belé nando tuninga izala nini parcours no banda ki yango ti lelo zo mona évolution donc non évolution ça bien malgré to komi belé na ba mususu to reconnaître bangote to komi belé nga senga ka na lobara que mondo lo quoi to créer yango ezala bien ekufate lelo je suis fier de moi internet et comme on ça peut battre belé bat mususu ba ya ka bazwa ngo cop vraiment Azuma bi dans monde mutakenda musala na Vodacom magena musala wapi musupa se concentrer pour musala ni sokoza otangeli yango. Mais à travers mon tomo la kisio o yebiso zape mayi les sous makasa ko kende na ba formation so moni kete le romo ya yo o kende na formation o kende ça on m'a mususu. Donc moi j'appuie tout le monde au basala misala bien. Ba o ba finga raté, ba o ba ya raté pour na ba compte à rendre. Bah sanité mais où y a ça la musala na bien il y a
lelo na koma na problème ya bato bayambanga bato belé babenganga mais tout na tinda photo natali osani natali ba vie na yo natali bani parce que on peut pas passer chez n'importe qui mususa oya auto na yo question bando parcours na yo netinga mutako tuna nga parcours na ngate déjà tango yé na mondo mutali boso ba betelo kombo zanga da fo yo mi luke la parcours na nga ya kutuna nga d'actualité moi mutako mutuno ba parcours o ba isenga mbamo. Donc moi, Matika Songo, je fais beaucoup. Dans le monde, les lots, il y a micro. Tout le monde a mis micro, c'est parce que nous avons Internet. Donc je suis fier de moi aujourd'hui. Et puis sur l'andeli, bananion son abîmé si baza. Baza pena basik, c'est baza pena bakom. Donc ça me fait plaisir. Voilà, Matika Songo, les lots sur le monde Internet, c'est tout ce succès à Kalané les lots. Différence c'est ça. Ouais, différence c'est ça. Ma casse, c'est succès à Kala. Et ça qui vraiment m'a cassé. Donc succès que les années n'avaient pas eu. Téléphone, ça bouge tout le monde. Téléphone, sonnera. Nous sommes en Mandako. Moi, si on va le téléphone pour pas sonner le bébé. Maman bana. Donc, on a l'émission. Na bana balinga. On a donc ça ma balle combien à battre na poto. Histoire vrai dire m'attend parler. Na zone ça ma balle bateau comme moi il est dans moi c'est beau bébé na femme moi ça les langues fort. Maman père moi et mon téléphone. Oh zo zo binginga de auto ton baka ba olia ba omela ba osepe la ka songo na ngai na bung ça ba mbale belepi na zaki solliciter et pas bateau je mangeais l'argent de l'internet. Différence il y a bon internet na obino bolia les deux différents. Ngai différence c'est ça que ngana bandorolia vraiment na motoki na. Cela veut dire que mon na simbi mikobo na sisi na boaki peut-être pitch pacha sotali konko na Norvège au kabo na 17h lobby pas 12h500. Donc on vend na ba dollars na poche musu na ba western au kozwate mais le lieu est que ba mabanga ngo dimna batomba comme ba $20 batumsu ba comme boaki pe batindeli rien mais comment vivre na compte na YouTube ya mbongo zokota so sali pe mabe mbongo pe kilombokina mais moi j'ai mangé l'argent puis succès à l'élona ngai ils a différent na sali succès à loyal na sali succès ya bien na sali succès ya bola mo bato oza aimé pas bato mutazo ya mafinga te mutazo bengo azo peso conseil azo yebiso ndo sala musala na yo kitoko mutazo solo la na ya bengo na téléphone na siso solano akebeta le soleil pas baté ces garçons là plutôt sa tête fonctionne dans ngai succès na nga kafu quoi bien donc eza eleki ya bato alelo musika kutu bata potoka bango bayibi bata potoka ba loba ponga linga loba sutenga koma bato so bo cheka tembe bo bengi bata poto. Voilà, Matika Songo lelo conscience déjà sur que Matika Songo lelo a son succès té. Quand vous parlez Matika Songo a son succès té na sens ni yebsanga ce que ngongo na a succès. Mon a succès de rota ba Karim ba Ken Gloria ba Frank ba succès na bango zandeni ça na page fait actualité ba koloba succès loba peut-être Matika Songo lelo à la page to moni o mo bungi Matika Songo ndima pe ba ningati té na comme place wana succès na la page c'est des choses différentes quand on parle de succès ça ba succès au biso to sala ba succès ça lokwa ba ouira ba sala ba succès ba JB ba sala ba succès ba Fabregas ba sala ba succès ba Robinho ba sala ba succès comprendre donc oui sanga était na bo tanga muto sa succès te comme on a commis contre autant nga te ki ngandi wana muswana succès le Fabregas jamais dans mututo lukaka gagne quand on dit succès ça succès biso to na muta kitia uti poto ba te belé ba bengi de mutunyo so luka bengo kanga photo na yo pa ke laksana na poto kazaki na yo batu ba ndimate ke so l'actif photo te batu ba ndimate kazaina Matika Songo wana succès ozo vanda bona oleka na bloc nazo leka na ngaka et puis nga comme ça bloc cop na ngai na comme ça bloc cop na jienyo se zaika so kana kamka jie na leka na bloc na rose na yo vendre dans le bloc non mais na 1000 francs mais na $100. Toto ngape mukip c'est Matika tambola na baka mais je suis le premier journaliste na tambola na baka né na bono to za na car na teki car na po na so mosusu na habité so mona car na ina Mazda nouveau modèle dans maramba bakar ko to lo baté na tambola na baka na ndenga famille pour qu'il n'est pas biso de tout na bango ne so be pas biso bakar ndé tanda ma ba jeep pas biso karamiki za te za kaba jeep ata siko so bito zeto na zana car na ngana démarrer na kino tipa biso na wileri o check caméra
ba version Tulis bayebi ba Juvenal bayebi ba Glory ba Gypsy Katale ba Gypsy Matai la Katale ya bayebi ba Freddy Akimbe ba Omba Poton nga tambo na car na bo mwana na nenga famille mais ce qu'on a car ya mutoki na ngai car liboso mutoki na ngai Julia Paola mutapesa ngai pour na émission mutakabeli mutuka deuxième car na somanga mo troisième car yango na otosoma na somba su quatrième car est-ce que songo question mo à piège car totonga na nké de on a vu sur Freddy Akimbe c'est vrai ça cameraman non mais il est maramwana bo to betango za maramba kala mutuni onso na kalane aza na le passé ngapi nazara cameraman et jeune nazara cameraman na Planète Télévision ya mutute ya Planète Télévision ya chaîne bando futanga mais je travaillais na ba journaliste mais mutala kisanga musala o za jeune kanza il faut cameraman non oui ngana kenda chaîne étant que cameraman mais na banda oleka na TV mais kuna baloba na ngai bazonga nan balakisanga mais na talibo na ibo filmer kolakisa na eza mabwando ya boye ovani libanda banite na biso on pete na ibo filmer o meka na meki na dape na ba caméra na parler na o mo pe na caméra na ngana chaîne ndepe na zo ampifo après na leketa pona comme journaliste pona ça la but na nga ona zaina nga banda TV na banda ko filmer na banda TV na RTDV chana sekaten dans les pères na longo RTDV na leka na ba tranche matinale après na longo kuna nde na Planète TV balaki na moi confiance na ngate mais tellement que na lingaki yango ba memaki nga na ça qui est fort na c'est basé na pesa le meilleur de moi nde na bima c'est comme si entourage nous sur un technicien comme ça mon journaliste les arrêtons dans automne non nazana don yo bimisa bato déjà depuis bon moment na ngai cela veut dire que don ngai za nga linga te na vandi bo il est chaque jour senga na linga te na vandi bo il est chaque jour à la kana passe c'est place mon azwara 10 francs il est ngana ya na on a batté kota kopo et pesa là au côté cop ato comme aux amis ko le kanga moi je m'en fous moi l'essentiel que toi tu sais faire quelque chose aux autres langues déjà te na vanda kanga na peshara yoliara non na comme se fene yango moni na zo batu mususu na ndeke bazane lokote balanda ngai na comme ça bango zape batu mususu zaki nzamba chaki déjà karozala et les ape na batu mususu mutu makasi misu makasi assez fortifié ayeba et puis asali makasi voilà Freddy Akimbe za master nanga Akimba za master ta Akimba za famille totangi ba école primaire Akimbe bandoka tsa biso nchiki pa mère na biso père na bango donc Akimbe c'est la mifa donc la mifa vraiment quelque soit parcours na et quelque soit muto l'autre mona mutauti balobara nzamba lorota na sa tombolu kolo le l'autre mona so bolobi Akimba za cameraman nanga oui bon Akimba ke potosko liboso na so boloba soni oyo depuis ya bat ba bimsaka ba kenda liboso na monde ke bat ba changer langage donc isa destin na moment ya mo à l'époque mon batu banda voyager batu banda finga ngai et batu sa émission ya ba internet a voyager raté ya muta kwiti ala tra bien té mais ba yeba raté ba passion na oleka nango na ba relation amoureuse nanga isa naza mutu mo bona lingara mbala mona mutemi nga pona olinga moi en tout cas j'aime déception comme ça nga baja déception bomanga déception comme ça nga mutu likolo déception ça la nga bo mais en soi de moi-même je sais comment aimer na koko supporter séparation ya omoni amona comme na ba perte bat banda lo ba voyage raté ya yebi atani taza passeport et bon na ça ici passeport voyage raté ma na passeport bon naki est-ce que na remoke moni selon bat ba bosana na uti sous Maroc mais na lobe neti Maroc na ben na loba ngati konza ba HP na mboka masa na nga 10 000 Lopez na ba masa to vanda na bango kuna en tout cas Papi le Roi carte limitée nga mutaila nga Papi le Roi carte limitée Rosar kan nani équaliser mutapesa nga Papi le Roi limité malgré na liate tilelo mais mutali boson ndo bwakizanga voilà matika songo lelo est-ce que choc wana lobby ya bolingo nyonso soit tokota activement ya vina au préfet est-ce que l'autre au monde a pu matika songo moi si mso apoto ayelo le sous c'est confiance ni ezala sous confiance eza nzambe mutema nanga loko ezara déjà na bolingo mais malheureusement je suis déjà occupé.
banque ça bateau mususu bateau tenter payer. En tout cas, je suis un bon balwani. Un bon homme. Naza vraiment mon bali aux en qualité mi bali. Naza et surtout ce qui est bien chez moi dans mon cœur. J'aime l'amour. La première fois dans ma vie, et là les bossos me soit tourné ngai. Il y a les bossos dans baking. Moi j'aime Bolingo. J'ai un cœur de supporter l'amour et de porter l'amour dans mon cœur. Côté un arôme fragile. Il y a des autres bon voilà. Parce que ce moto chitera déjà à faire. On peut se faire des mots ça et mais ce mot dans le baba véritable Bolingo on comment on se comporte dans Bolingo. On peut se faire des dans salon. Et na chaka miko na kamera mona loba. Et ça va tout bien fort. Tu vas comprendre une partie de moi à partir de Bolingo. Si. Voilà, quand on a la deuxième étape, à faire le lot, il y a coronavirus, et ça, bon, maman, belé dans le monde, c'est tout éviter la fin du monde, tout ça nini. Parce qu'il y a un kin déjà comme qui, tout éviter. Tout bimi bimi le ndé, biso ba na biso 4 semaines, tout va parler, tout que les glisser, ba na batanga te, ba ça. Omoni biso na kin eza mois passé. Hein, biso na kin eza mois passé pour m'amener ça la maman. Automatiquement il faut se protéger. Comprendre? Virus wana moni balba ina tansu kabilembo monana. Mokile ke na kufa. Mokonzamba yo yebana te. Yebati to yebati. Mais il faut qu'à prévenir que guérir. Tout ça aventure te. Virus c'est ça. Virus c'est ça. Matolanda te okobimate ko sala boete ko sabote mais virus c'est ça. Donc il faut se protéger normalement. Que se protéger vraiment on a voilà, merci pour le président de la République. Aza na soutien il paraît na yo qui pe na ba réseaux sociaux que yo innocent pe azana. Azua onde na yo qui mais na confirmé. Voilà, Matika Songo lelo ba vol ba nila monyoso. Est-ce que moi analyse mon concert ya héritier Istanbul akobeta toté. Nani on héritier Watanabe akobeta Istanbul. Aza mission congolais. Mission congolais na biso héritier Watanabe. Avant dans le Congo, président na Congo. Ouais, mettre Gims. Lui ka mettre Gims, mettre Gims avant da. Là, il mettre Gims, na ibi Fabogaz, na ibi des plics. Na ba ministère temps moi j'habite pas du quartier hein. To beta masolo ba musicien, to beta masolo ba parvenante. To beta masolo ba parvenante, ba ko ba musique te ba zo forcer. Na do ba na yebite makambo zo lo bana. Na place to beta masolo vomela lingana nga mwasi muso. Na mona film on anzela na child toy. Tika ba bilo déjà. Bilo ninga tika. E bona ndo sa ni. Tiko yobi héritier te. Na yebi ete na tuni aza congolais. Na yebi ete. Aza nani? Nga na yebi Chaka Congo, na yebi Rajakula, vena nga Rajakula aza na Kenya epa evala Raja mwana ye président evala na pesi mbote na pesi manzaka mbote na mwasi na ye na pesi Washington président Washington batu ba mbenga na Kenya na pesi ba mbote. Est-ce que na kala za bo epeka mama bo ya kawa na kala na lelo ya ndi monte mission zo tangela nga na yebi eti. eloko ekimisaka bandali yango ya nakima bandali ndeninga na ne grandi na bandali na vanda na bandali yisoka nga akima bandali nga na bagare nga na za bagare nga na mta makofi oye to betani obeti nga na popoli na kei ebo mta liboso ba beta mokinzanga yanga ta samso pe malga banda obeta banda obete pe likofi banda obete pe likofi pe po ya bete yeza ikateka te mikabo abeti bete banda bambe pe loko ba beti pe bo me yanda oganye kaka siko ngai naza hypocrite to beta masolo Fabregas net le 5 avril janvier février mars avril mai entre le 5 mai showbiz ya Fabregas tous avons la première showbiz aux arts nous allons biso nyonso même héritier bien vous allez héritier te na tika la okene na tika okende orchestre ya mission rwandais. Moi je suis congolais, ne parle pas de rwandais de gandais. Moi je suis congolais, mais ce sont là, c'est du Congo, hein. C'est du Fachi. Fachi, maman Denise, président Fachi. Fabregas a mis Nanzembo Moya, mon pays. Président Fachi, papa Lobaki les peuplés d'abord. Président Fachi, papa Lobaki d'abord les peuplés. Papa Yeba Kenzamba Zota Lelayo. Ah,
congolais. Tobeta masolo ba Fabregas le 5 déjà. Fabregas dans la showbiz a présenté cible. Cible mise en jour. Je pense à aux États-Unis, aussi tourné. Il est le seul musicien depuis l'année Bandi à salir ba tourner belé ba showcase c'est Fabregas. On rappelle les filles qu'on a ba bengani qu'on a pas ça répéter. Marie-Lise est biso ba bengana ndeni. Marie-Lise va bengana té. Marie-Lise c'est l'équipe Nyongo. Non, Marie-Lise est que tant au Betara to débordement ba air ba voisin bika voisin ma campagne c'est ça le roi cité. Moi ba ni Fabregas on est lié voilà un jour comme le roi to somba. Voilà samba. C'est la samba ba somba té. Mais biso to somba. Amen. Voilà Mati, tu as cité déjà par rapport à ba comédien ba faire à poison. Poisonner mon tout bah l'ingénieur ou comment je sais pas bien maman on a vu sur internet biso mon ami ko lingana pe makasi par rapport à bani moi briefing te ba comédien ngalo ba balingani te je sali meta pinga Fatou Kaembe et Sil Pechanga Suzy Bantu président Bodo ANTPC Fiston Saï ba Ada je suis de cœur avec toi je vais venir te voir donc ba Hans Luzolo mon ami j'entends bah la duchesse bah moi ça n'a pas de belé bah 2 minutes bah venanga Willy Mambo mobile ya Mama Rose na Londres wana na pesibino vraiment mbote boza ebelé bah comédien botika koza na hypocrisie bolinga na sincèrement ezalaka bien pokochela moto poison ezate mais obomi akufi donc nde namona hilaire na ebike na tie hilaire poison na omela non na olia pe na ebike sina boma mutema wana ozala ngo ndenge nini olio boma muninga no Congolais ke boma Rwandais ke boma Ougandais comprendre donc bazala rama ile alors to chité na biso mo bambote osala bien ouais bambote na ngai na pesi na Junior Passa depuis France mon ami na pesi Aimé Bidocha na pesi Picho Pacha Sotal Konko na Norvège na pesi Vidéo Kamondo Birmingham Mary Mbate na pesi Bijou Afou Mateso na pesi Grâce Lubamba Mobutu Dan Ngoyi Henrique na pesi bino nyonso bolinga ngai Amédée Mackenzie ya Sandra Maya Fabien de Bilto Auditete tonton Tiamona na Londres je vous salue vous tous. Merci Matikas. Voilà. Comme les choses site, c'est 001. Donc tu as un number 1, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambéa. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a maman donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc les pétroliers de Dallas otoyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta Yabino Sida Bilé l'a confirmé, Nana Roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, pour Bolanda, faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na Bango, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé, la Nenga Ilusa, Victoria et Certa. Amen.